Peuple congolais, bonjour. Tongo elamu au thème Botambino. Isabino, les commandants Léon. Ne touche pas à Kofi Olomide. Alobi Lissous. Ne touche pas à Kofi Olomide. Christian Bosembe. Christian Bosembe. To beta ki o mabe a tonga to bomayo. To kela ki o mawapoza congolais. Oyoki? Christian Bosembe, dans le bila yo. O beta maki a logo la nyoka, o lelaki. Ke nazali ndeko na bino. Batika ki yo. Lelo oyo, ceux qui c'est ça qui na yo, ozo convoqué Kofi. Mais on convoqué Kofi na likambonini. Kofi a lobi vérité. Kofi, il a dit la vérité. A lobi ke bazo ko beta dit moto aza congolais. Azali na mbape na kada ndenge mboka ze kokende. Moto oyo Kofi azali congolais, azali étranger te. Bilou Azoko Loba, il a raison de dire, vous n'avez pas le droit de l'arrêter, ni de l'interroger. Azali n'a droit parce que c'est un Congolais, un fils du pays. Il faut vous. Vous n'allez pas combattre tout le monde était. Pour Congo, pour c'est vous qui vendez ces pays. Chilombo Liboso a signé un accord. Nyankeru Azako Boya, avion et bombardé RDF M23. Nyankeru Mwasi à Félix, un Rwandais. Elle refuse que l'avion de combat et qu'elle bombardé Rwandais dans M23. Ça c'est grave ça. Tout ça, le rapport sur il y a Denis Nyankeru. Il refuse notre avion na biso le bombardier qui est bombardé coup de paix rebelle basali koya Nyankero azali ko pekisa avion et mata et qui est bombardé basali na coopération na connivence na général Boamunda wana Nyankero zo yebisa que avion est bombardé té tous ça la même formation. Ça c'est la haute trahison. Oh, il faut qu'on Félix, qu'on ait moi sinaye. Ceux qui m'ont dit que soda est malade ou na Congo. Il y a des problèmes sérieux dans Boka Nabiso. Denis Nyankero, Denis Azako Pekisa, que avion et matate qu'on bombardé RDF Basoda Barwandais. Je dis, peuple congolais, bon, on a un bokebi. Pour bien bon, on tombe sur Biso. Mboka ça Biso. Félix Ouzali, on a un mandat, il y a peuple été au IBA élection. C'est comme si vous êtes en train de se moquer avec nous. Vous se moquer de notre peuple congolais. Parce que le peuple est naïf. Ils ont la bêtise. Na yo chilo mona mwasi na yo. Hein? Bino bozo batako kanga bino parce que c'est la haute trahison. Bozo ko vendre le pays, bozo ko teka pays, bozo tia peuple nyonso na danger. Bozo tia ba peuple na danger de mort. Ba te bene basili ko kufa. Pour le pouvoir, la Bino sur Congo, vous vendez le pays, vous signez un accord dans Kagame, vous avez selon l'humanité. Les militaires regardent. Soda, Bokanga Félix, Bokanga Mwasinaye. Makambo ya boye na ba pays démocratique, vous avez la loi à Makasi et qu'on y kate. C'est de la honte. Batubaze ko kufa mingi makile si etangi pour na Félix na Mwasinaye. Rôle mabé azali ko jouer Denis Nyankeru. Ceux qui avaient celui ko linga ko matabazolo baba bombardé, yi azali ko pekisa, kuna azali ko téléphoner ba bombardé té. Bangona général et Boamunda. Biloko azali très grave azali la haute trahison. Vous serez arrêtés. Il faut kanga botika ba aventure na bino. Chilobona mosinayo. Félix na mosinayo bokeba. Bokeba mboka oza ya binote. Mboka ezali ya binote, batata na binote. Nyakero boza, ndumba nyakero. Ndumba moko bo nyakero, mosi ya ndoi na nga leo. Di, bozo mona Congo ango ekominini. Congo ekominini. Parce que bino basoda bozali ba naïf. Koki ko kanga Félix lelo bokangiye. Bino kozo sala na Congo, ezali insupportable. Ezali insupportable. Tout le monde a le biloko a boité. Qui légèreté à qui bololé à boité. Oh, Félix a dit quoi afficher.
na mwasi na ye biloko ya boye c'est la haute trahison pour na Congo. Hein? Bokanga Kofi asali nini? Il a seulement donné déclaration en tant qu'un Congolais. Vous avez le droit d'interpeller. Vous avez le droit de il a exprimé makambo ezali komonana. Oyo batunyos bazali kolela. Complicité à Chilombo. Il a vendu le pays. Il a signé les accords. Azali ko bomisa ba soldat na front. Azali ko bomba ba civil basili ko kufa. Pona yonde nani Félix. Pona yonde nani bolole mo kizengi yo. To sengi libération ya Kofi. Immédiatement qu'on relâché. Et ça aventure. Bino bon ça va aventure na mboka wana. Alobi toza tapé bien sûr toza tapé. Tozo ngisate. Nous sommes tapés, nous sommes tués, nous ne réagissons pas. Hein? Tozo qu'on réagit te. Ba soda bazo ki na front ba bunda bobite bo bunda te. Bozela bo bunda te. Bozela bo bunda te bo tika kaka. Non, bon mona yango wapi. Immédiatement vous relâchez Kofi Olomide. Immédiatement. Immédiatement vous les relâchez. Vous voyez qu'on matin moutinyo sauter na Congo, Congo c'est habinoté. S'il vous plaît. Nous sommes vendus comme ça, tous autres, tous les Motoloba a réagi, bon, dit au Kangaye, yo, bosembe yo, bosembe na obina yo, konyata poto mobimba wate komekate, konyata poto mobimba te komekate, yo bosembe. Yo Monique Moussalo yo zune ya ngwa ya kokanga ba Congolais ceux qui va sali déclaration na bango na makambo ya est ya Congo. Est-ce que à Kosi Kofi Olomide a cité il a dit la vérité. Oh nyoso bazo moni c'est comme ça. Comment ba pays bi baleza ko agresser biso Ouganda na Rwanda. Félix Azali ami ya Museveni. Félix appelle ça Museveni 300 km à Mabile. Comment Rwanda na Ouganda? Essayez comme c'est bino biso bino bozali ko réagir te ba soda biso bazo kufa pamba parce que bozo pesa ba fausse ordre bibudelia yaba armement yaba vieux zaliwana. Pourquoi vous ne réagissez pas? Même ambassadeur ya Russie a tout dans bino na Goma kuna ba matériel autopesi bino o bino bosomi. Pourquoi bozo bundela yango te? Il y a la complicité au sommet de l'État, Chilombo, na Mwasine, il y a Rwandaise, Denis Nyakero. Basoda, soko bo télémite bo kanga Félix, beaucoup regretté. Félix a sali le seul moutouté na Congo, ya ko zo Congo en otage. Non. Ce type a sali très fort au kanga to yebi yango. Et sali connu par tous. Le monsieur Chilombo, c'était un traître de la nation, c'est lui qui est en train de vendre notre pays. Parce qu'on refusait comment il va combattre. Il y a trop de traîtres au Yazo Logolate, dans l'armée, des Rwandais. Peuple congolais, levez-nous. Les militaires congolais, levez-vous. Levez-vous, les militaires congolais, pour défendre la patrie. Oh, est commis grave. Kofi Olomide, to sengi libération immédiatement. Immédiatement, Kotika Kofi. Ça, c'est quoi ça? Dis, vous savez aventurier, hein? Qui? Bon, que ce qui est de Bobozo Mouna, bilement vous avez la complicité. La haute trahison, Yango Wana Wabekaka. Félix Chilombo doit être arrêté. Namosi Naeko Kangabango. Des aventuriers. Peuple congolais, bonjour. Information Zaliboye. Le coup la Chilombo Zote Kamboka. Chilombo Toyebi Azali traître. Na mwasi na Denis Nyakero balingi bateka na biso mboka bakata mboka na biso bapesa ba Uganda na ba Rwandais. Tozali na 9 régions 9 provinces ya Congo bolanda 26 wana te biloko lokuta politique po ba mburiye biso bakata mboka na biso. Depuis Kabila Hippolyte apanza mboka wana kata mike pona nini pona balkanisation. Soki Chilombo azoko teka mboka ndenge mboka zoko kena danger. Ngai nazali moto ya Bumba nazali moto ya Kisangani nako préférer mboka wane katana nazwa Bumba na ngai pe nazwa Kisangani na ngai. Kobanda Bumba ti Kisangani ekokoma
mboka moko. Parce que Tshilombo alingi koteka biso mboka, basoda bazotala ye. Ba généraux baza na kati ya forces armées ya Congo bazotala ye. Au lieu bakanga ye ba maîtriser civil oyo. Hein? Po moto na ye eza na liboma ezosala bien te. Chrysomie 21 maladi na moto. Emonani pe bandi. Aya komela kisi yao na Erasme na Belgique yawa. Bapesa ke ba comprimé ya komela. Aza na problème mental ya mutu. Moto oyo aza kobebisa koteka mboka, kokata mboka na biso ezali Félix. Na mwasi na ye Denise Nyakero. Wa lobaki ke o ata bazwi mboka wana likambo te bakoko na biso, bakokoloko na biso bakaya ko récupérer yango. Bolanda discours, yoka biloko bato babimisaka na munoko. Alobi non, il faut pas combattre pour les petits morceaux de terre. Wana maloba Félix na 2019. Donc bato bazoko planifier bateka biso mboka. Toko ngana ko sepela mboka na mboka bato na bato ba récupérer mabeye na bango, ba gérer yango, ba kamba yango. Ke bateka na biso mboka nyonso ba Rwandais na ba Ugandais ba ko envahir biso. Ndenge baza ko envahir Félix azoko tika bango ba matériel de guerre ezali azo bundate aboyi ko bunda zo pesa Nyakero zo pesa mitindo na ba avion na biso de chasse et qui ne bombarder te. Alors il y a eu une complicité au sommet de l'État entre le président, soi-disant président Félix et son épouse Ndumba Nyakero oyo. Donc bato na bato bazwa mboka na bango, bato na bato ba récupérer province na bango. Mboka ekata na biteni bato na bato bazwa mboka na bango. Voilà oyo ngai na koloba yango parce que l'air est grave, l'air est très grave. Félix alingi ko livrer mboka ya Est mobimba apesa ba Ugandais na ba Rwandais selo ba accord na ye amataki na pouvoir wana ba pesa ki ye. Alors l'air ezali grave na kosenga na ba soda bakanga Félix ba généraux bokita ba soda bokita na nzela bolo ba trop c'est trop o yango te totimbeli yo tokangi yo na Nyakero tokangi yo. Est-ce que ba soda bozali na Congo to bozali te? Abala tribalisme botika tribalisme baluba boza ba Congolais bokanga ndeko na bino Félix o alingi koteka mboka o alingi koteka mabele kopesa ba Rwandais na ba Ugandais emonani polele Félix azali un espion, un traître, un aventurier, azali général Pétain. Oh ya France awa. Ouais, yokana kina itilaire bazwa France. C'est Félix. Il est temps. Na kosenga na ba soda ya ba Congo, bokanga moto oyo azali ko kwesa mboka. Azali ko sala connivence na ba ennemi. Ayebi makambo yo malamu. Félix Tshilombo ayebi makambo oyo. Il veut nous vendre le pays. Et mon ami polele. Toza ko boaka mbela, tozo lancer ba message. Na ba soda kokanga Félix. Ngongango yangoyo. Et mon ami polele ki azali traître. Azali moto toza ko teka biso batebele bakufi, ba soda bakufi, ba civil bakufi. Na kosenga botelema totelema. Na ba civil nyoso totelema. Tobi mananza to manifester to kanga Félix to mettre par terre makambo nyoso aventure kosila trop c'est trop toze na problème sérieux mboka zeko kene mabe makambo na ye azoko kosa ko pesa ba explication na ba haut commandement haute cour militaire bona non Félix ozali traître il faut kanga yo Félix ozali traître il faut kokanga yo toza suna tango ya lisekité ou bien bato na bato bazwa mboka na bango bazwa mboka na bango soki boye. Voilà message ya tongo ya lelo yangwana. L'air est grave un espion abibi na poisa Tshilombo azako teka mboka koboma bato kobomisa biso pamba likolo ya pouvoir o bapesaki ye.